nzambe semoko ya solo ya bomo ya pambola bino banso na kombo kitoko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo o azali médiateur entre nzambe na biso bato. Nazali kotondo nzambe botondi pona libakuli ya pesi ngai lelo po ete nakoka kosolola na bino baye bolingaka nzambe oyo ya solo. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Nazali kotombela bino boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu. Liloba lya nzambe elobi nini? Est-ce que boyebi ete ezali disponible se eyenge bene na liloba lya nzambe ya kobondela nzambe ya bosembo, nzambe ya justice po ete akoka ko exercer ba jugement na ye likolo ya banguna ya mboka ya RDC pe ya peuple congolais? Ezali disponible. Boyebi ete etumba na biso ezali na mosuni na makila te, kasi ezali contre ba domination eza na mokili, ba autorité, ba prince ya mondo ya mondo ya molili, contre ba esprit méchant. Na tina wana tozoko bele la peuple congolais ya RDC po ete boyeba ete bozali na droit ya ko réclamer ba jugement ya nzambe mokili contre ba ennemi ya RDC, ba ennemi na bino bazali ebeli. Lelo tolingi to exhorter ba congolais, ba congolaises ya RDC po ete bakoka ko réclamer ba jugement ya nzambe, nzambe ya bosembo, jugement na contre ba ennemi banguna ya RDC pe contre peuple congolais. Tozoko senga na ba congolais banson oyo balingaka nzambe oyo ya solo po bakoka kokende directement epa nzambe tata, nzambe mokili pona kosenga ye ete a exercer ba jugement na ye likolo ya ba ennemi ya RDC, ba ennemi pe ya peuple congolais. Bango bazali na besoin te ya kosenga moto ndingisa po ete bakende pa nzambe mokili pona koyebisa kosenga ye a exercer ba jugement na ye likolo ya ba ennemi na ye. Bazali libre ya kocontacter nzambe tango nyonso balingi. À travers enseignement oyo tolingi to exhorter ba congolais banso basi mibali oyo RDC o balingaka nzambe se moko ya solo na liloba lya ye, o balingaka nzambe ya bosembo pe liloba lya ye po ete bakoka ko réclamer justice ya nzambe, ba revendiquer ba jugement ya nzambe ya bosembo, Dieu de justice, contre ba ennemi ya RDC pe ya peuple congolais. Tozoko sengana, tozoko yebisa bango, tozo yebisa ba congolais na ba congolaises ya RDC ke ezali disponible selon liloba lya nzambe ya koganga epa ya nzambe mokili po ete nzambe mokili akoka ko exercer ba jugement na ye contre banguna nyonso tu ya RDC pe contre peuple congolais. Enseignement na oyo tozopesa lelo oyo ezali pona ba congolais banso basi to mibali oyo bazali convaincu que oyo nzambe mokili asala na tango ya kala oyo asalaki lobi akosala lelo pona bango, akosala ngo mpe lelo pona bango po ete bazala na kati ya esengo. Pona nini peuple congolais ya RDC esengeli ba réclamer justice ya nzambe? Pona nini esengeli bango baganga epa ya nzambe oyo ya solo po ete nzambe oyo ya solo, nzambe ya bokasi bonso akoka ko exercer jugement na ye contre ba ennemi ya RDC pe contre peuple congolais? Ba raison ezali ebeli. Raison ya liboso, zambi biso tango tozali na kati ya mikakatano, kati ya pasi, biso tokoyebisa ba besoin na biso epa ya nzambe mokili ndenge komami na Philippiens 4:6. Zambi na mokili tozali justice ezali te, bosembo ezali te. Oyo azalaki makasi akoekrase oyo azali faible, oyo aza na makasi akosala nyonso. Et puis mokili bazotala kaya RDC bato azokontinue kokufa, mais nani azoko intervenir? Moto moko te. Raison mosusu
po ete nzambe ya bosembo ye soko alingi exercer bosembo na ye ye atalaka apparence ya motu te. Dieu ne fait pas exception de gens. Atala te parce que ozali munene oyo aza moke to azali boye, non, ozali riche to ozali pauvre, nzambe ako exercer justice na ye parce que azali nzambe ya justice. Okoki kocorrompre ye te. Lelo na mokili awa moto oyo abebisi ye azokende kopesa kanyaka po ete makambo na ye to bapesa etumbu te liboso ya nzambe te. Na ntina wana peuple congolais bokende pa nzambe oyo ya solo a exerce bo réclamer justice na ye. Ye azali nzambe ya bosembo, nzambe ya justice, ako exercer justice na ye toujours likolo ya bacoupable ndenge nzambe mokili azali. Mpo na nini bakongolais ya RDC esengeli basenga na nzambe mokili, nzambe oyo ya justice a exercer bajugement na ye likolo contre baennemi ya RDC mpe contre peuple congolais? Tokende dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 10, verset 17 elobi nini? Po ete Yahweh nzambe na yo azali nzambe ya banzambe, mokonzi ya bakonzi, azali nzambe ya munene fort makasi pe terrible. Ye nzambe wana ye il ne fait point exception de personne. Ye atalaka te parce yo za boye, yo za munene, yo za muketo, yo za riche, yo za pauvre. Non, ye atalaka apparence te. Et ye pe azwaka kanyaka te, il ne reçoit pas de prison. Raison mosusu ezali ete po ete nzambe mokili achangeaka te. Ye azalaki nzambe ya Abraham, Isaac, Jacob, ya David, ya Moïse. Azali le même Dieu lelo, lobi pe seko na seko. Achangeaka te. Bato ne bazo changer. Nzambe aza obele nzambe. O asaki lobi akosa rompe lelo pe lobi soki bato bazo ndima. Po ete nzambe oyo se moko ya solo asaka makambo ya minene, les choses grandes insondables. Ya saka makambo oyo bato bazo kokamwa. Po ete nzambe oyo ya solo akoki ko rendre sans effet toute arme forgée contre RDC pe contre peuple congolais. Po ete nzambe mokili akoki ko déjouer complot nyonso oyo esalami contre RDC pe contre peuple congolais. Po ete nzambe ya bomoi mpe ya solo akoki ko anéantir baprojet nyonso, baprojet diabolique nyonso ya monguna ya zabulu na bana na ye contre RDC puis contre peuple congolais. Tokende na psaume 33 tout en verset 10. Psaume 33 verset 10. Yahweh, donc l'Éternel, Jéhovah, il a renversé ba dessein ya ba nation. Ye nzambe mokeli, ye azali ko anéantir, akoyi ko anéantir ba projet ya bato, ya ba peuple. Voilà eloko nzambe sala, nzambe ako sala, azali capable ko renverser ba dessein ya ba nation, azali capable ko anéantir ba projet ya ba peuple. Nzambe azali capable ko sala yango. Po ete moto to peuple bakoka kozwa eloko moko epa nzambe, moto mona to peuple wana esengeli bayeba pe ba appliquer ba clé fungola non ba clé biblique oyo na koloba parce que biblia ezana ba clé ebele hein, mais awa ezali ba clé na zoloba pona kozwa eloko epa nzambe. Soko lingo kozwa eloko epa nzambe, eloko ba clé ni esengeli oyeba po osalela yango po ete elaka ya nzambe ekoka kokokisa mapona yo. Clé ya liboso ezali nini? Esengeli koyeba soki yango ezali eloko yango ezali disponible. Eloko ya liboso yango wana. Eloko ezali disponible koyeba yango wapi? Okoyeba na kati ya liloba ya nzambe. Eloko nyonso nzambe asali to alaki na kati ya liloba ya ye, yango ezali disponible. Eloko mibale ndenge nini yo kozwa eloko ezali disponible, eloko nzambe asa rendre yango disponible. Comment kozwa yango ezali kondima. Esengeli ondima littéralement elaka ya nzambe. Esengeli ozala pleinement convaincu na promesse ya nzambe. O nzambe alobi na liloba ya ye to asali, soki ondimi yango okomona esala na bomoi na yo. Eloko ya misato, clé ya misato ya koyeba pe ya ko appliquer. Alors, soki ozwi sikoyo osala yango nini? Quand faire l'ayant reçu. Ya mine fungola ya mine ezali nini?
osengeli oyeba mpe osalela yango ezali babesoin na yo na badésir na yo esengeli ezala parallèle ezala na harmonie yango wana ezosenga ke togarde babesoin na biso na badésir na biso toujours en équilibre. Et puis fungola ya mitano, la cinquième clé, le vouloir de Dieu est toujours égal à son pouvoir. Et loko nzambe alingi nzambe akoki kosala yango. Esengeli to reconnaître que nzambe azali capable ya kosala nyonso oyo alobi na kati ya liloba ya ye parce que ye moko nde alaki yango. Bible etondi na bakle na bafungola Biblia etondi na bakle ezali nécessaire que moto individu aye bakle biblique wana de base po ete bosolo vérité ya liloba ya nzambe ekoka kofungwama mpona ekobanda na Genèse tina Apocalypse. Et fungola ya liboso, la première clé et la plus fondamentale à la puissance pour la vie abondante, ezali ete liloba ya nzambe, disons, Biblia ezali liloba pe mokano ya nzambe. Bato basusu na mokila bandimaka te ke Biblia ezali liloba pe mokano ya nzambe. Kasi loko ya liboso, fungola ya liboso sengeli oyeba ete Biblia ezali nini? Ezali liloba pe mokano ya nzambe. Donc nzambe nde ezali auteur ya Biblia. Est-ce que tokoki kozwa phrase jugement ya nzambe na kati ya Biblia oyo ezali liloba pe mokano ya nzambe? Avant to examiner makomi po to mona biso moko jugement ya nzambe na kati ya Biblia, nalingi na rappeler que touti komona tout à l'heure que soki moto to peuple alingi azwa eloko epai ya nzambe, moto mona to peuple wana esengeli bayeba pe ba appliquer ba clé biblique na wota ko partager na bino tout à l'heure. Clé ya liboso na rappeler lisusu koyeba eloko eza disponible. Eloko ezali disponible ezali oyo to elaka ya nzambe na kati ya liloba na ye to eloko nzambe asi asala wana nde ezali disponible. Eloko nyonso nzambe atia na liloba na ye to elaka nyonso asi atia to eloko asala biso bato lelo tokoki kondima yango tozwa action sur yango pe ekosa nzambe akokokisa yango mpona biso. E ya mibale lolenge nini ya kozwa yango eloko nzambe rendre disponible, lolenge ezali nini? Kondima littéralement liloba ya nzambe, kondima littéralement elaka ya nzambe, kozala pleinement convaincu, persuadé na elaka ya nzambe. Tolingi ete bakongolais pe bakongolais ya RDC bakoka moko découvrir promesse ya nzambe, elaka ya nzambe oya jugement na ye na kati ya liloba na ye po ete bakoka ko réclamer yango, ba revendiquer yango. Nzambe wakela likolo na se azali toujours fidèle pe azali juste mpona kokokisa bilaka bia ye tango bato bakondima. Est-ce que jugement ya nzambe mokili ezali disponible na kati ya liloba ya nzambe? Yambo to examiner makomi po tomona biso moko ba bilaka ya jugement ya nzambe. Donc na kati ya liloba nzambe tokokene na Ancien Testament. Ancien Testament ezali nombre de choses à venir. Ancien Testament ezali pona instruction na biso. Totanga eloko nzambe mokili alobi na kati ya liloba ya ye na Deutéronome 7. Tokene na Deutéronome chapitre 7. Tokobana lecture na biso na verset 17. Peut-être okoloba na kati ya motema na que bikolo biye bazali ebele ke ngai ndenge nini nga na kobengana bango. Verset 18. Kobanga bango te. Esengeli okundola na kati ya mayema yo maye nzambe na yo asala. Yawe nzambe na yo asala na Pharaon pe na Egypte mobimba. Verset 19, il y a Deutéronome 7 et Zolobanine. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, maya mine na yo moni na miso mayo. Ba miracle pe ba prodige makamu ici. Loboko makasi oya nzambe
ntango nzambe abimisaki bango abimisaki yo na Egypte nzambe yawe nzambe na yo akosala mpe lolenge moko na bapeuple nyonso oyo na bapeuple nyonso ozokoredute. Donc yawe nzambe mokili azokorapele bango awa maye ye asala mpo na bango ezali nécessaire biso mpe to se rappeler na maye nzambe asala ndenge nini abimisa bana Israël na Égypte sous la croyance ya Moïse, ndenge na délivra bana Israël mbala na David na maye nzambe asala na kati ya liloba ya ye na barwa ndenge na ndenge esengi totiango na mayele mabiso. Verset 20 totanga sikoyo yawe nzambe na yo il enverra même les frelons contre eux jusqu'à quoi destruction ya bango na bao bazo destruction ya bao bazo kokima et puis bazo bomana liboso na yo. Verset 21 kobanga bango te, ne sois point effrayé à cause d'eux, po ete yawe nzambe na yo azana kati na yo. Nzambe munene pe terrible, le Dieu grand et terrible. Verset 23 yawe nzambe na yo ako livrer bango na yo, ako pesa bango na yo, ako tia bango complètement en déroute jusqu'à ce que basala nini bazala détruite. Voilà ndenge nzambe azoloba na bana baye, alobi yango na bana baye na tango wana azoloba yango lelo biso bato tozokoforme maisonné na ye lelo ezali disponible. Nzambe a changé te, azali le même hier et aujourd'hui éternellement. Est-ce que jugement ya nzambe ezali disponible po ete bana baye ba réclamer yango? Totala quelque utilisation ya jugement ya nzambe oyo ezali utiliser na kati ya liloba ya nzambe. Toke na 1 Chronique chapitre 16 verset 14. 1 Chronique 16 verset 14. Yahweh azali nzambe na biso ba jugement na ezoko s'exercer likola mokili mobimba. Voilà, ces jugements s'exercent sur toute la terre. Exode chapitre 12 verset 12. Na butu ya lelo nakoleka na Égypte mobimba nako frapper ba premier né ya ba égyptien, nako permettre que ba premier né ya ba égyptien bazala frapper depuis bateau jusqu'aux animaux. Et nzambe alobi nako exercer nini ba jugement na ngai contre ba nzambe ya ba Égypte. Nazali Yahweh nzambe mokeli akazali capable à exercer ba jugement na ye contre ba faux dieu. Na wota ko yebisa bino ke tumba na biso eza na musuni na makila te, mais eza na elimu. La compétition est spirituelle. Diable na bana baende baza na base na situation ezo passé na Congo, bango nde baza ba hauteur, bango nde baza sima na manso ezo na Congo. Soki to focaliser mayele na biso seulement na physique, to kozala distrait. To tika physique na bato basusu armée bato basusu ba montana makamo maye, mais bana Congo o bayebi nzambe ya solo bozali na moyen o eleki arme atomique, bombe atomique na mokili losambo boke pa nzambe bosenga ye selon bilaka bia ye a exercer ba jugement na ye contre ba ennemi ya mboka na biso. Yawe nzambe mokili akosala yango, ako exercer ba jugement contre ba faux dieu o bato wana baza ko exercer, baza ko utiliser. Toke na Ézéchiel chapitre 28 verset 26. Et il a y habiteront, bakova dans la sécurité, bakotonga bandako, bakolona ba vigne, bako vivre en sécurité. Et le but tango na ko exercer ba jugement na contre bato banso o baza ko entourer bango, o pepe baza ko mépriser bango. Et bakoye bakenga na zali Yahweh nzambe na bango. Nzambe asalaki yango mpo na bango, akosa yango mpe lelo mpo na bana ya RDC. Nzambe a changé te. Nzambe mokeli aza na lolenge na ye ako exercer ba jugement na ye contre ba ennemi ya ba peuple na ye. Ezali meilleure façon ya kosala parce que yo na ngai toko kanisa ke o boneza solution malamu, mais Nzambe aza aide ko na kosala po a réduire ennemi na yo.
ma yango wana il faut que ne pas réclamer jugement na ye à exercer ba jugement na ye. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tout comme dans Ézéchiel chapitre 30 verset 19. Yahweh mokila bibu na ko exercer ba jugement na ngali ko la Égypte et ba koye ba kenga na zali Yahweh. Nzambe mokili azali capable à ko exercer ba jugement na ye likolo ya n'importe quel pays awa ose oyo azali ko marcher contrairement na ma nzambe alingi esalama to n'importe quel pays oyo ko nyokolo bana baye soki bana baye bayebi bazana boyokani na nzambe na bango e basengi ba jugement nzambe akosala yango. Nzambe azali vivant. Ézéchiel 38 verset 22. Nzambe alobi nini na ko exercer ba jugement na ngai contre ye na nini na peste na makila na mbula oyo ya makasi na mabanga mbula ya mabanga nako nukisa ni moto likolo ya ba troupe na ye et likolo ya peuple nombreux oyo kozala na ye. Voilà, Nzambe na utakoto ba tout à l'heure que Nzambe azana lolenge na ye ya ko exercer ba jugement na ye likolo ya bato bazali coupable. Azana lolenge na ko exercer ba jugement na likolo bato yo bazako violer disons ko nyokolo bana bayi. Ndenge to mona na kawa boy. Ndenge asala mbala kati liloba ya ye. Donc na bosirisa ka ko tala que Nzambe mokili ye azalaka toujours ko exercer ba jugement na contre bato baza coupable. To moni en plan na yango na kati ya Nzambe ke asala to mona siko ndakisa ya moto moko azalaki roi o azalaki attaquer na ba nation misato pe asengaki ke Nzambe a exercer ba jugement na ye. Na tokena na 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques 20 tokobana verset 1. Asima wana bana ya Moab bana ya Amon pe na bango ba Maonite bazotambola contre Josaphat po basa nini babundisa ye baye koyebisa Josaphat na bolobaka ete une multitude nombreuse s'avance contre toi. Donc tu es belé bazoka contre yo de côté à Maï depuis Syrie. Petit détail verset 3 dans sa frayeur Josaphat a se disposé à koluka Nzambe mokili. La seule façon yonangai tokoyi koluka Nzambe eza koluka ye à travers lilobalia ye. Ye Josaphat a publié Gênes pendant bajida tout Juda mboka mobimba. Donc mboka mobimba Juda ba sangani pendant ko invoquer Nzambe Yahweh. Ba uti ndenge na ndenge ba ville ya Juda ba ye pendant koluka Yahweh. Verset 5, Josaphat a se présenté dans 4 assemblée à Juda et puis à Jérusalem dans 4 ndako ya Nzambe où est liboso ya nouveau parvis puis à lobi Yahweh Nzambe ya batata na biso. N'est-ce pas n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domine yon dezo dominer quoi ba royaume yon surtout dans ba nation mokili. N'est-ce pas toi qui as en main yon dezo na boko na bokasi penguya et que moto moko ta ko résister wana ya zoko sambela. Verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, yonde moto bengani ba habitant bato mboko libosa peuple na yo Israël pe opesi yango na bango pour toujours na postérité à Abraham o azai kolinga yo biso bandimi lelo tozai bana Abraham malaka bilaka nyonso Nzambe apesa yango na Abraham ezali biso toko réclamer yango bavandaki awa batongeli yo sanctuaire mpo na kombo na yo na bolobaka ete soki calamité ekomeli bango mbeli epe donc jugement peste to famine nzala soki se présenter devant ndako oyo devant liboso na yo po ete kombo na eza na kati ya ndako oyo tokoganga epa na yo e yo okoexerce biso mpe kobikisa biso bo lelo oyo biso tozali moto na moto tozali tabernacle na kati ya tabernacle na biso a partir ya tabernacle na biso
parce que eli musa tozala kati ya biso tokoki koinvoke nzambe pour exercer justice na ye contre banguna na biso. Verset 10 sikawa astangi sikoyo bana ya nani ya Amon ya Moab na bato ya Seir oyo chez lesquels yo olingisaki biso te, donc olingisa Israel te kakota ntango bautaki na mboka ya Egypte po ete base détourné na bango et puis bapazaki bango te to batakaki bango te. Verset 11 tala bango lelo bazo kofuta biso, bazo récompenser biso na boyaka kobenganaka biso na héritage oyo ya yo oyo pesa biso yango. Verset 12 o nzambe na biso. Verset 12 ne se kolanda ngo très bien. Alobi nini? N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Yo kosala exercer ba jugement na tel kona bango. Po biso tozangi makasi liboso ya bato ebele oyo bazo koya contre biso. Et tozo ba eloko tokosala te mais kasi miso na biso ezali kona yo. Tomoni awa na verset 12 polele que roi Josaphat asengi na nzambe a exercer ba jugement na ye likolo na bango. Que miso na bango ezali kola nzambe. Voilà. Et résultat ya prière ya Josaphat ezakinin. Josaphat asengi nzambe a exercer ba jugement na ye likolo ya ba nation misato wana. Na verset 14 ya 2 Chroniques 20 to banda wana. Alors esprit ya nzambe ezui na kati ya assemblée Ziel, pardon. Mwana ya Zacharie. Mwana ya Benadja. Mais message les akinini alobi bozala attentif Juda pe ba habitant à Jérusalem. Yo roi Josaphat. Yahweh alobi boy bobanga bangote. Bobanga bozana bobangi te liboso ya bato ebele bazali liboso ya bino. Ezali 3 nations. Po ete ezali bino nde bokobunda te. Ezali nde nzambe nde akobunda pona bino. Peuple congolais de la RDC, ils allaient disponibles kondima. Kenzambe oyo abundaki pona Josaphat na bana Juda akeko bunda pe pona bino. Verset 16. Lobi bokita contre bango bakomata par la colline a episi bango détail ndenge bakoya samba pesi détail sur leurs ennemis. Verset 17. Bino bokobunda te, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Bo se présenter botelema wana bomona délivrance ya nzambe oyo akopesa bino. Juda na Jérusalem bobanga te, bozala bobangi te. Lobi bobima kokutana bokende na kobunda na bango à la rencontre na bango. Et Yahweh akozala na bino. Verset 18. Josaphat a s'incliné elonginase na Juda na bato ya Jérusalem bango pe banso basani bakumisi Yahweh. Se prosterner pour bakumisa Yahweh. Tokosuki sa intervention na biso na bo exhortaka ba congolais ya RDC que o balingaka nzambe ya solo pe lilobale aye o balingaka nzambe ya bosembo po ete bakoka ko réclamer justice ya nzambe ba revendiquer jugement ya nzambe ya justice contre ba ennemi ya RDC pe ya peuple congolais. O nzambe ya solo asala pona ba judéen sur demande ya roi Josaphat yepe nzambe ya solo akosala ngo lelo pona peuple congolais soki bango balingi bakroa na elaka na ye. Na mokili justice ezali te kasi nzambe mokili ya changé te. Ya zali lolingi moko lobi lelo pe seko na seko. Peuple congolais esengeli bazala convaincu que ezali disponible selon liloba nzambe kondima po ete nzambe ya bosembo nzambe ya justice akoka ko exercer ba jugement na ye likolo ba ennemi ya RDC pe ya peuple congolais. Toujours senga na peuple congolais ya RDC ba ganga epai ya nzambe mokili po ete ye a exercer ba jugement na ye contre ba ennemi nyonso banso ya RDC pe contre baza contre peuple congolais. Ndenge moko ya salaka ye nzambe asalaka pona a exercer ba jugement na ye contre 3 nations oyo bakendeki ko attaquer Josaphat na bana Israël. Alors tokosukisa na bo sengaka na bana Congo ba congolais ba congolaise que bazwa commitment engagement pardon bazwa engagement que chaque jour ba bonde la kanzambe minimum 3 fois pona ni 3 fois
Parce que Daniel, Azako Sambela, Sokena Daniel 6, verset 10, 3 fois par jour. David, Napsaume 55, 17, 3 fois par jour. Basambela, on a besoin, il y a RDC. Bako prier en intelligence, bako peut prier en esprit, en parlant en langue. Mais en parlant en langue, bako prier plus que ça. Pas besoin de il y a RDC. Que Nzambe Mokeli a exercé le jugement de l'école moto yonson. To école yonson et que tenter que et toucher intégrité territoriale, et souveraineté effective et absolue, il y a RDC. Ami Balé, que Nzambe Mokeli a exercé le jugement de l'école ennemi physique et spirituel à RDC, et à peuple congolais. Il a besoin de Misato. Que Nzambe Mokeli a exercé le jugement contre bato banson to bikolo biso o basali complot contre RDC peuple congolais en réduisant en néant battaque na bango surtout physique et spirituel pe ba complot na bango contre RDC pe contre peuple congolais que Nzambe ya solo a exercé le jugement on a besoin de mini a exercé le jugement na quoi bato banson oyo baboma pe bazo continuer ko boma ba congolais que ye moko Nzambe Mokeli a vengé sans innocent le peuple congolais ye moko a dit que ça la vengeance ndenge ko na Romains chapitre 12 verset 19 a dit que tout ka ye moko a vengé alors na maso on a besoin sur na mine yo ko remercier Nzambe Mokeli pour être assis déjà ko exaucer le sambo na kombo ya nani na kombo ya mokonzi Yesu Kristu. Na kosenga na bandeko basi pe mibali ya RDC ba partager enseignement yo na ba congolais na ba congolaise o balingaka Nzambe ya solo pe balingaka RDC pe na peuple congolais. Nzambe Mokeli apambola bino banson na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu.